stati. Alors ba yena be stati wana kati na biso pona ko sala commerce. Lelo lingombo eleki catholique na mbongo na monde zati. Pays moko te eleki catholique na mbongo. Boyoka yango bien parce que ça commerce. Bolandanga malam. Alors religion ezaka catholicisme. Christ azali usage. Christ ezaka kolobana lingala eloko toponi. Yango pe ba bengi susu na kiebre Messi. Ezaka olakisa eloko otoponi. Masha ba bengi yango masha na français ne Messi. Et là qui si eloko toponi. Alors eloko ba poni et que quoi moke basalaki na ba mindele nde ba ye nango siko usage wande ba bengi Christ. Mais religion la catholicisme. Lokola bino nyonso bolandi Jésus babi touche même à Rome. Lokola bolandi Christ bango ba yaki nango yango babi balobi bino nyonso bozali ba chrétien. Or que mon wana chrétien ezalaki na époque il y a là 840 là 842 ezalaki titre de roi de France. Mais lokola lisanga wana moto oyo akambaki yango moto na liboso Ignace de Loyola azalaki français yango azoka titre ya roi na bango achango na kati ya lisanga na ba jésuite bengi bango membre de la compagnie ou société de Jésus. Donc yango moni sikoyo lelo oyo bino nyonso oyo boza kotanga Christ bozali bandimi ya pape actuel boza bandimi ya pape François. Ceux qui boye ba ngote parce que tout chemin mène à Rome. Lelo oyo boko croire na Christ. Boko croire pe bobanda ko croire na Christ. Pe bozo continuer ko croire na Christ. Tina lelo oyo na butwa lelo wasambulu afai na banda kuna bino nzele tandomoke, bozali kaka toujours komi benga ba chrétien. Mais oui, boba difficulté ozolanda bino en tant que Jésus-Christ est sauveur. Nana pesi porte kota. Première question. Deuxième question. Jésus-Christ est sauveur. L'hôpital et pas docteur et pas assistant, pas infirmier. Okenda kosala nini? Troisième question. Ozoko bimatongo ozokende musala pona koluka nini? Pona koluka moyen de vivre. Ozo vivre na mutoki na yo. Obele okende hôpital. Et loko nini Christ azosala? Banyongwanda kukutu ndenge uzabona no futite. Banda sanze silitis kona no futite. Ozo beta mutu pona koluka futa mbongo ndako. Christ ondima. Azosala nini? Point d'interrogation. Na pesio kaka moi eloko moko muke na mémoire na yo pokota na conscience faculté qu'a l'homme de connaître sa propre réalité et de la juger cette connaissance parce que nous les Congolais tous ça une conscience qui ne celui qui ne sera pas compte clairement des choses parce que bakota lisonze le ko bikisa yo yo za komona lokola mutu wana nde ayeko boma yo parce que bolingi tangu nyonso banzela oyo bato baza koloba na yo ko pambolama okende poto okobala okobota ndolobi oui amen amen. Après pasteur a tout nana pesera amen moka bien kuna. Nana pesera amen moka bien. Donc il y a mon nango skolo kum. Baso ko tangelo le Bible baso te na Bible. Est-ce que message ou ça na Bible ça li adressé pour na biso ba congolais? Tango botanga Bible, boso sola ka yango te. Botanga na mokanda ya Deutéronome chapitre 12 verset 29. Ya walobi na bana Israël bo samela nzamba ba kananiti te. Kanana otoso bengo lelo actuel ezali Palestine. Abibo sambela nzambe ya bakananiti te. Alobi na bango sikoyo na mokanda ya Deutéronome chapitre 13 na zongo chapitre 7 kino na se alobi bo sambela nzambe baba ya te ata mwana na yo ata mwasino lingaka mingi ayeko yebisa yo ondi manzambe ya pembeni to ya musika o bakoko no ba yebite mutu na bobo maye. Sikoyo ye pasteur o azwa ko ya kote yo Christ awa. Basali théologie matodo mingi na pasteur o to sola ki na ye bolimbisi na koko tanga komo na télévision te. Nabi pasteur comment bino lelo oyo bosaka kolela sabana Congo pongi. Lelo oyo bosaka toujours comme makaka Jésus mais kino lelo yo yebi sekele totanga Bible abina ngai papa wa sambulwa. Nyonso solo ba yango nde bosolo. Mais yeba ke oyo sa business parce que ngana sala ki théologie. Na bebi seki bambongo na ngai. Lokola na na récupérer yango te moyena tike zati. Soki na récupérer bambongo na ngai. Nyonso wana ba énergie na na bebi se pona okende ko yekola. En tout cas papa na yebi nzela Christian ngwe lokote. Po Yesu amona na kana yete to sala ka bon pona ko consoler bato. Po ba kongola lelo ba sengeli ba consoler bango. Po bazana banzala, bazana maladi, consoler ka ko okobika ndima. Azana nzala consoler kaka azo consoler kaka nzamba ko pambola yo. Jésus moko yebi. Alors siko pona ko récupérer bambongo na bango basali ba théologie, siko pesa o pambolama. Oya ko pesa belé akoswe belé.
Boko kende ba poto tango bino boyoki ba message wana ozo pesa bino sentiment bokongoli ba mbongo bochela ba enveloppe pasteur envoie mi chaque fin du mois bozo ki nokotiki la pasteur tala biloko bozo latsa mwasi bozo latsa pasteur mais na mayele ya na misala ya lokuta bazo yela bino na maladi na yo no na chelo loboko ke no hôpital nzamba kolimiso opesa ka badimi opesa ka bo frande opesa ba action de grâce mais obeli okesu no hôpital obimisi mbongo siko action de grâce na badimi na bo frande oyo pesaka ezako sala nini na kati ya libota na yo moko or que yango wana ndefo ezala pona santé na yo yango nde ezala pona santé ya bana na yo yango ndefo ezala pona progrès na yo na nzela misala parce que balobi o bino na bible lobi ke o ya lona kabuka bando banda ko lono buka kate kako misambongo na ba docteur moi sinon ko bota na ba césarienne on va bisi pasteur mais yotina losa locataire osa piéton mais le pasteur zota mona mituka yekaka oya ndima nzimba kaka ndima yesu ayebi alors ba malobana papa bangonde ba bebisi ya liloba ba bebisi ya liloba ba bebisi liloba pona ko so bomengo na biso e bandi na bindele ti lelo sikoyo ba congolais bango moko ba vandila ngona ba kiti oyo boso benga ba grand homme de Dieu bo vérifier na dictionnaire démon mot démon démon Dieu abimi na démon divin abimi na démon. Donc, le grand homme de Dieu, on est sur la salle. Le grand homme des démons. Vous savez, Botala na kati ya église. Na kati église. Ma promesse nyoso ba pesi bino. Et c'est quoi qui sami? Ba misusu o ba ye ba mi pesi kombo ba prophète des nations. Ah, nzamba limbi sabino. Ponzami pontulendo. D'autres parlent papa wa sambulu na kolemba. Soko sotika batalo kutaba bima na ba télévision bakanga batu na ba église na bango tongo tipoko banda lundi ti dimanche ba pasteur a lokuta ba prophète ba fait ba bishop ozo sala bango loko moko te c'est que tata musala tozo sala za ya punda prophète des nations mais prophète des nations azan église prophète des nations azan bandimi or que atana ba bible ngo bino botala prophète ni bino bomona zala ki église prophète ni bomona ki ce que ça prophète des nations c'est que nation mobimba yango d'église na yo okosala so église quelque part te mpe mikolo kotaka lundi mardi mercredi jeudi te message no kozala ka so ba peso message no meme oketika message siko tant que prophète des nations bando banda misala na l'an 2000 na 1989 na 1975 na 1996 na 2003 na 2002 en tant que prophète des nations sango nino yena ngona Congo oye ko bikisa Congo parce que oya yaka libosono ayeka na sango bondi ma Yesu loka mo kontipo mo bikisi yo Yesu sulbodi ma Yesu loka mo kontipo mo bikisi Congo za na boloko botika bata gouvernement ba nyoko la biso batonisa na bomengo na bango parce que tango bosoko samela nzama mabebo ko nyoko amatina bakonzi osomona lelo bakonzi azwi poste a promettre bino so na azwi poste bokobonga mais komi mwana ne ya 15 ans azotambola na jipi atalo azotambola na amer mwana 15 ans mwana mukonzi mais bino ndo pese poste wana bozako nyokwama tika bakonzi ba profiter na buso ba bino ba congolais parce que ceux qui mboka batu wana batomboki linzambe na bango bakonzi pe oyo nzamba ko pesa bino o ba konyokola ka bino mokolo na mokolo boye bien ngote botika ba passer ba mvama bo vami sa bango félicitations ba passer ba mvama na bango félicitations parce que na tango oyo bino bo pesi bango nzela na tango oyo bino bo pesi bango nzela tika ba renier batona na bomengo et c'est le lokote ngai kutu wasambula ba pasteur ba yinangai pasteur muswa alobi ye papa wasambula sa kote ba vérité wana eza lokola soko kangama tembele na biso ndako boko la biso bana ayebiteke mboke komi passe makambo na fala bomba ngonanu eza na tangu nango ekobima parce que lelo misala ezate batu mingi bakomi construire dans l'église biso to sa ko vivre dans l'église siko ye papa wasambula so bimisa biloko oyo so be église na biso kangami ye mutako so chaque na biso ye mutako tangisa na biso bana ye mutako lesa basi na biso ye mutako bale la biso basi papa wasambula makambo ya tika nanu azela tangu nango ekoka ba pasteur wana ba pasteur na misuba benga ba prophète basolo bananga ndenge wana papa tika nanu tangu nango or que tangu se betaki tangu se kokaki soki tango ekokaki te wasambula ngaka ya na ndako na bino te na nzela etando moke soki lelo wasambula koti na ndako na nzela etando moke na ngongo ya 23 c'est parce que tango se kokaki yo longwana na kidibo osana ngo wana ozo yoka osako yeba te oyo soko yoka pour kusoko kososola yango te pusana oleke oloba ke papa wasambula kamnya azoloba oleko chola ngai luka wasambula
Je suis joignable au numéro 081 513 93 76. Yango eza affiché wana na kati etano muke. Soki obengi ngai okozwa ngai tokosolola tokutana na kokutana na yo zandeko na ngai na boya ka mutu te ezala elenge ezala mukolo ezala nani na kokutana na yo musala yango bapesi ngai na ye nango pona famille na ngati so pona famille na ngai ngana ya na TVT soki pona famille na ngai ngana solo na kata ndako soki pona quartier na ngai ngana tambola na quartier me bapesi ngai ndena me mango pona yo ndeko na ngai ozangi koyeba na nana koti na mateya te oyo nanu nazali kolamusa ona no lali nde sikobo kotuda ndenge ndeko moko tinaka message na émission wuti koleka ya jeudi passé que papa wa sambula sikoto kozongela ndenge nini oui matondo papa na baki message wana nzami puntolenda sakumuna yo ndongo za koluka ndenge siko kozongela lelo nazana nukola musala musabatu bomoni lokola na canal kini bayambinga ikala bayambinga isika yango na lingi nanu na banda kopesa bino mwa babilembo oyo tozobengo toujours préambule na kati da babilembo wana tango boko comprendre moke nde siko tango boko banda kolandanga malamu nde tokoti na mateya atako bapesi biso tango moke 45 minutes na canal kini 45 minutes papa Diallo bimbongo ebele likambute mais na 45 minutes wana tukobanda ko luka nini ya kotia lokola mateya na tango oyo moto nyonso a comprendre parce que na kilongo na teya ka plus ou moins 5 heures du temps 4 heures du temps ceux qui na teya muke 2 heures du temps même bande ko na kamera na kilongo ba déclaraka ceux qui ba bimi avant papa lelo bengani biso parce que ba mesana déjà na kozwa ba découverte ya mozindo donc na kilongo ceux qui na teya 2 heures du temps en tout cas bande ko ba déclaraka parce que ba découverte na ba découverte yango za ko sala ke bandeko bavani na masina bandeko bavani na kimbateke bandeko bavani na limete bandeko bazo uta matete bandeko baza ko uta kasafubu bandeko baza ko uta ipen ba par-ci par là bazo ya ko sangana epai na biso na mbinza bazo na mbinza chaque konso bazanga katenza mi puntonda sakumuna bango donc même si bazo uta barumbu donc bazo ko ya chaque konso soki bazako ya parce que bakutaki nini bakutaki makambo ebombama ezali kobima nde bakomi kozwa bososoli na o bazanga ki koyeba kasi kati na bango wana bazali pe kaka ba oyo susu bakosunga ngai lobi pona kopanza sango mokili mobimba parce que mosala na biso ezana no monene o tozana ebandeli nanu toke na Congo Brazzaville te nanu to planter Kinshasa mobimba te lelo yo toza koluka esika pe na kimbateke pona bandeko na biso boza na chango kuna toko rapi kotila bino kilongo kuna d'ici pe toza d'ici novembre toza ko planter kilongo kuna na kimbateke bandeko nyoso masina ya njili tititi ekchichera to manda kokuta na bino kuna me bandeko se ba mesani ko yapa na biso na mbinza na yebite suki bando ko continuer to bando ko suka siko kuna donc tozali na nupo ndeki tozabo tozana na préambule tozana nuko yakola musabino me na balo yembo o ngai wana bozoko yoka ba oyo boyoka ki po boyoka ngai tata wa sambula to pe na suka mwa muke banzembo bozako yoka wana bososola na tina mai oyo ezali ko bima na balo yembo wana ngai wa sambula lokwa na préambule naza ko nyaka kota la muzute naza ko la musabino ka bande ko ngai ya Congo ba pasteur ba prophète ba évêque ba bishop o soki ba portrait ba misuba mipesi komba portrait OK portrait na ngale laksi mo yekoli mais yo mto za portrait nino za mukambia lingomba na kombo zo mipeso yebite na kombo zo mipeso yebite l'église musu Nouvelle Jérusalem OK Jérusalem ba panza kongo pa ba romain na la 70 tant ba ko rebâtir ngonde ba bengi ville sika Nouvelle Jérusalem yo komi ko be ngombo ke église ekomi kombo église ndenge pe Congo Brazzaville awe bimaki mwa desordre na mikolo witoleka ya masasu ebeteki na tango ya mokonzi Sasuna mokonzi lisuba lokola Brazzaville soki mwa kokosota ba bande ko rebâtir ngo lisusu yo pe congolais lokolo saso boko l'église okomina Nouvelle Brazzaville parce que bosa ndenge wana mais elo banani basa ko pesa ba pasteur ba prophète beveki oya lokuta ba dondo na mokili ezali bino kaka bana Congo d'autre part ba maman ba tata naza ko condamner binote parce que pasi soko eleki okokende ko diembela na bisika oyo soki ko diembela te okende ko kota na bisika okende ko kota te ba komi ko mersa bino ba ji ba komi ko tio ba huile d'onction mutasombi huile na yekuna na Mariano oyo asombi huile na ye aya koso huile d'onction pesa mbongo po pambolama malheur à nous alors bana Congo tozana na kola musa préambule lelo kutu na ko ya mission te po nazalaki penza bati total na misala na sala kilobi
mais na bundani kaka na ya kopesa bino moi préambile lisusu po tozo continuer ceux qui bomoni ke to comme na tanga matia bobenga pa basambulwa banda côté ya biso on azola musabino pona côté ba o bandimi nzela nanga c'est pas dit que na koko pesa kaka matia ya boye aussi que batu mingi na ba comprendre nzela nanga ité alors matondo mingi na bino bato bosa ko comprendre nsambi puntule ndo sakumu na bino abiki sabino asakumu na penza misala na bino ba santé na bino nyonso ezala malamu bino bato boyambi ngai nsambi puntule ndo pakota na banda ko pena bomoyi na bino pena misala na bino nyonso le kamalamu na kombo ya mvuluski mbang matondo mingi ciao Tonayo maisa bope mafuta ya solo kitoko julu julu kanisa ntango yo latisa kanzo tonayo bilamba ya talo na vale ya mwana ya wa julu julu kanisa ntango yo leisa kanzo tonayo biloko ya ndako de guba restaurant ya minene julu julu kasete mokolo moko te yo sokolaka